Alors, batata wa mama bandeko na pesi bato nyonso mbote oyo bakolanda direct ya lelo ngai kobanga Clarisse Akolabi Banata na direct oyo ya lelo napesi Bob Ebaka mbote parce que nakoloba directement na Bob Ebaka na émission basali ye na Mabilo Mono. Bienvenue Mabilo Mono. Bob Ebaka napesi mbote na témoignage oyo bienvenue Mabilo Mono asali wana oyo ya lobi Bob Ebaka wana oyo ya lobi. Maintenant nga na yebi que Bob Ebaka nga na yebi que soki bato mibale bazwi ba conflit esengeli bango nyonso mibale baloba. Jean-Marie Michel Mokoko na kufite azali Mabilo Mono yo yoki version ya Mabilo Mono esengeli oyo kape version ya Jean-Marie Michel Mokoko. Soko yoki version ya Jean-Marie Michel Mokoko sili nande okoko sala émission pour na maintenant pour na koluba parce que bienvenue Mabilo Mono alobi bo alobi ko ye ako linga Jean-Marie Michel Mokoko a se présenter atini ba email asali nyonso ya kete Jean-Marie Michel Mokoko kete après bavandi Jean-Marie Michel Mokoko akumi ko benga ye pona koloba na ye ke bleu ngana komi ko kenda eli ko loba ke ye asali makambo na ye na ndenge na ye même pas na ndenge oyo bienvenue Mabilo Mono alingaki parce que point wana nuance eza na place wana. Bob Ebaka c'est pas parce que yo proposé nga eloko enga na vana ndimi makambo yo mais na sali entre temps na sali makambo nga mususu omoni donc conflit eza na place wana soki yo moni nani caractère ya Jean-Marie Michel Mokoko oyo ba génération wana ezali ba génération oyo bazalaki moi pembeni ya ba colon kuna bazwi éducation ya ba colon na lo bandingi wana la génération ya ba Jean-Marie Michel Mokoko wana ezali bato oyo ba botami mais bango bazali ba français puisque bango bazali na kati ya Afrique équatoriale française donc bango bazali ba français bazwi ezaleli ya ba colon. Maintenant Jean-Marie Michel Mokoko oyo azali général arokena kondima makambo ya bleu oyo azali colonel oyo azali bleu puisque ya benga ke bleu puisque Jean-Marie Michel Mokoko azo benga bienvenue Mabilo Mono bleu donc akoki ma pas kondima makambo na ye te Jean-Marie Michel Mokoko ko sa makambo na ye na ndenge na ye mais ali bienvenue Mabilo Mono d'après ngai moto ako kanisa que ye moto ako pousser que Jean-Marie Michel Mokoko ezali bongote d'après ngai eza bongote wana ba analyse na ngana zo sala eza ndenge ya zo laksango wana te omoni. Maintenant tango Jean-Marie Michel Mokoko ake kuna na Congo babeti ba mabanga kuna ya ke ko tala maintenant ba IDC Frocade et comme si ko IDC Frocade plus Jean-Marie Michel Mokoko comme ndenge wana te comme ndenge wana omoni ye Jean-Marie Michel Mokoko azaki na ba cop na ye mususu o ya zo sala o bato ba yeba kite omoni. Maintenant sikoyo boye tango ya zo sala ba cop na ya après ayako décider ni ayiko décider que ngai moto ako représenter nga kuna na kati ya na l'étranger ezali pareil à faille. Maintenant pareil à faille comme azana expérience wana ayiko loba na ye que koloba nga ngoka na monoko te pesa nga bimisaka texte
Ya iko bimisa texte officiellement iko tinda maintenant na pareil à faille iko lancer maintenant na internet et comment qui maintenant officiel. Maintenant eloko wana oyo pareil à faille a demandé que na Jean-Marie Michel Mokoroko so ingala kozala porte-parole na yo awa yo il faut o tinanga texte. Il faut ça la par écrit. Mais pour la nini tango bienvenue ma bilemono azo sala makambo na ye na Jean-Marie Michel Mokoro poni a sela kite za la par écrit. Yo zo mona place wana siko na ko ningo laksa. C'est-à-dire pareil à faille. A sengi texte kuna que soki ngala na ko représenter yo comment on a texte comment on a mikanda. Mais Mabile Mono bienvenue oh yako ako sala pena Jean-Marie Michel Mokoko poni yako exiger yete que tu makambo tozo sala yo komanga ngope a exiger te oh mona parce que nini parce que pona Jean-Marie Michel Mokoko yé bienvenue Mabile Mono azali bleu bleu. Parce que au moment ba conflit Bob Baka au moment ba conflit o ezala kati ya Congo ezala ba conflit ya motindo yo ba conflit o ezala kati ya Congo wana te bate belé bazo kufa na kati ya Congo wana pona nini pona que ngamu tunatinda ki mutu wana sala boy ngamu tunatinda ki mutu wana forcer ki mutu wana sala boy ngamu tuna forcer ki mutu wana sala boy ba conflit ezala kati ya Congo banda déjà tant ba kolon ba kenda te lelo ezali ka makambo yo. Au moins dit bien que pareil à faille mon ama azaki l'expérience ya biloko wana yiko lubanini te comment ngona texte maka monoko wana ngana lingango te komela ngango tinela nga texte okomona est-ce que différence okomona est-ce que différence ya ndenge nini bato na kati ba bongo na bango bazo fonctionner donc pona ngai makambo bienvenue ma bilemono abimisi na vidéo bino sali wana et que se passer kana kati ya bongo na ye et que se passer na kati ya bongo na kati ya mutu o ya Jean-Marie Michel Mokorote non et que se passer na kati ya mutu ya Jean-Marie Michel Mokorote et que se passer kana kati ya mutu ya bienvenue ma bilemono. Parce que ce qui bato balingi ko sala makambo na bango mboka ba sala makambo na bango mboka mais on va subir. C'est pas parce que moto wana azali noko na yo ou bien azali cousin na yo ou bien yo yebiye que ce qui bino bozo sala makambo o etali mboka mais non bako sala ngoka mboka non makambo o etali mboka il faut ko sala ngonenge para sala ki. Alors Jean-Marie Michel Mokoko so ngala ko la porte-parole na yo alors comment ngango wana comme officiel bon maintenant sikoyo pona nini bienvenue ma bilemono azoloba que ye atinga beli na Mokongo bon na colonel na général yo kanani na général o alobi na yo que yo comme porte-parole nanga na colonel yo kendo yo kama colonel isusu général ça le bikuna que texte sango yo zali porte-parole nanga mais si pas ni ye fa le ka isusu par x y z pour la ko se justifier pas nini moto bango bako tinda que Bob Baka moto bango bako tinda que kendo za la président ezali Jean-Marie Michel Mokoko. Donc ceux qui bango le baki na Jean-Marie Michel Mokoko que kendo se présenter kuna ezali que bon tango ya ko comme président bango bako dicter biloko ko sala yo moni Bob Baka ndenge nini bato bakufi na kati ya Congo pona makambo tozo loboyo pona makambo tozo loboyo mboka ici on roule en béba ni ango babengaka ici on roule en béba. Yozo manipuler général yo boko za colonel yo boko zali bleu
ozo manipuler que général wana tikali ko peso réponse te que ya ko kena na makambo yozo loba wana général a ko sa makambo ne na ndenge na ye mususu après ayika ko annoncer que ngana ko mokenda asa sal makambo na ye na bato na ye mususu asa Jean-Marie Michel Mokoko asa la compte à rendre na bloté Jean-Marie Michel Mokoko azali na ba compte ya ko rendre na bloté te ake ba beti mabanga kuna ake kuna sali campagne na ye bato bako landa ye bako landa jusqu'à ce que akoti boloko le kuta oyo français wana yiko le bakete ya zana kata 70 mètres carrés maintenant sikoyo tango yo moko bobe baka yo benyi ube bo bengani yo moko be bobe baka yo ko le baka Jean-Marie Michel Mokoko ako benga yo ako le no makamba ko sala no est-ce que tango Jean-Marie Michel Mokoko ako benga yo bobe baka pendant yo sa makamba ko le bano que les cas il faut nan yo se justifier na et pas ya mabile mono non ako le bano salabo parce que na kati ya bateau ekoko zana na mikondimi balite ye nega ko kenda wana ye moka ye bakidenge ni na ko kenda wana e pona ni na so kenda kuna hako tie likia te ko ezana bato moko kuna o ba ko sa so ba nini ya kia ko tia mutu bakata kia ti mutu bakata mais do tanga ko bi kuna bino bon loba sikoyo awa boete ko bakangie ba bi ba pese micro loba o mona loba kia boya kine ko loba alo binga pona ko loba il faut toni mudiba za wana ezali stratégie na ye pona loba makambango il faut toni mudilu azala abone ko loba mais zana bato mususu motoloko ya Norbert Dabira tango lobi neti loba makambango ya lobi te ko ngala ko dela x y azala alobi soki na ko loba pe nyonso na ko loba soki pe na ko panza pe république a le côté à sa soulon de tout na kupanzango parce que ngamo mtu na salango système ngo guti la ngamoko ngam tu na ko kena ba l'école ngam tu na perdre batebele amina ko loba donc on remona caractère ya Norbert Dabira ya mususu on remona pe caractère oyo ya Jean-Marie Michel Mokoko za mususu donc bino na ko loba binote na ko loba yote bobe baka bienvenue ma bile mono akoki ko exiger te na ya zali colonel o bazo benge bleu ya ko loba maintenant na général que salabo non ya zana caractère na ye Jean-Marie Michel Mokoko azali moto azana caractère na ye na ndenge na ye maintenant soko moni Norbert Dabira pa azana caractère na ye na ndenge na ye soko moni Nyangambwala nakata procès wana pe azala caractère na ye na ndenge na ye mutu na mutu azala caractère na ye na kati soko moni bango na ba procès wana ko mona ba caractère ya bato donc makambo bienvenue mabile mona zo loba non ngana zo loba ngoka ezaka ego se passer kana kati ya mutu na ye maintenant sikoyo soki yo ndenge toko yo ka yo tango yo ko loba oko loba ngana zana rapport direct na général yoko loba ndenge wana yoko loba ka jamais que ngai batini ngai pas bienvenue mabile mono non yoko loba ka bongo te à moins que wana ba vidéo mususu yo sala oyo loba ndenge wana ngala ntikala ko yoka ndenge wana te maintenant leçon à tirer na makambo nyonso tout oyo bazo sala ezani leçon ko tirer ezali que yozo mona Jean-Marie Michel Mokoko azana boloko soit disons qu'azana boloko alors qu'azana boloko te azana kata 70 mètres carrés asali ba cop na ye na ndenge na ye maintenant to comment mona su nini Joseph Kinumbi kia mbungu ye pas so la cop na ye na ndenge na ye abimi kuna que non ça sous Londres et comme na kata ruine ça sunge so mosane ka ko loba ka ba slogan bona tant ba bengi maintenant na kati ya parlement kuna ke na loba lobité
nalingi nalakisa que Jean-Marie Michel Mokoko tant ba bengi eti yaka oloba lobi te kindi numbi tant ba bengi ke yaka oloba lobi te donc ba cop nini bango ba kanango basaka na ba cop na bango bazalaka na ba cop na bango. Bon maintenant so ba poser question pona nini depuis kala kala wana mabile mono ako lobela makambo oyo ya Jean-Marie Michel Mokoko te agumo bimaka siko yo après 6 ans oyo bientôt ba lebi que bientôt ba élection ko yaka allez ya agumo bimisa siko makambo ya Jean-Marie Michel Mokoko moi bilo kango biso to lobaka toujours que yangi sous roche que mboka o nyoso qui manipule qui toujours quand so ba élection ko yaka bato ko yaka na pona nini parce que bazo yoka mbongo parce que tant ba élection ni tant mbongo circule kati. Maintenant, tu vois la vraie vérité, puisque Jean-Marie Michel Mokoko azali. Makamango ezalaka ndenge nini Jean-Marie Michel Mokoko aloba na bleu na ye oya sa yiko loba que ezalaki boue. Et ye moko bienvenue ma bilomono na zoloba nini. Et le reçu ya grave oya bimisi. Alors que biso to sto préparer que ndenge nini yako bimisa rumeur contre nani contre Tati Mabiala. Donc bataba rumeur. Donc Batalokuta. Bon maintenant différence les alinini na sa sous l'onde oyo balobi que ici on roule en béba ezaka makamba rumeur makamba lokuta ma ezarate courant ezarate. Bon na ye mabile mono oya ko yaka que ya lingati à Jean-Marie Michel Mokoko mais ba ko sala peka on roule en béba ba ko sala peka ba rumeur. What différence? Wapi différence angona yomoko lobi ango yomoko lobi que ngana landa ka bata politique te parce que ba trop na lokuta yango donc bato basali frustré ba fa na sima ba ordinateur na bango ba AGC pusani ba komina soni devant bana na bango moko pona ko kosaka pona lokuta et ali soni motezo sala bango ezali vis-à-vis ya population yeyi bango te. Et il par rapport à bana na bango moko na basi na bango moko na makango na bango moko. Soni ndé ko sala ndé na côté wana. Bana basi ba yebiti tatanda azaka na lokuta. Mama kango basi ba yebiti moto azaka na lokuta. Omoni? Donc conscience ya moto ko sala. Conscience ya moto ko sala, siko e komi siko nini, il faut mais au vana ndako no, au kamati micro bandi ko loba. Et là, on est sous bateau, on planifie sous bateau qui que l'élection le coûter comme yak. Et là, on dit bateau, on planifie sous na simawana. Pour la nini, parce que bah somba bateau na mbongo. Bah yebi que kuna soto le makamba 2026 sawa, ezali makamba mbongo. Donc il faut to banesko vota makelele, pour na sko mbongo kote. Mais bateau zo bossa na que makila bateau c'est tangana, c'est tangi mingi na kati ya Congo, pour na le kuta bateau mususu. Kaka pour na le kuta bateau mususu. Bato mususu bazo kufa. Kaka pona lo koso bato mususu bazo kufa. Kaka pona kimalanda ngombe ya bato mususu bazo kufa. Kaka lo kuta na kata lo kuta. Kaka lo kuta na kata lo kuta. Kaka lo kuta na kata lo kuta. Et maintenant si go tokoye ba vraie vérité. Jean-Marie Michel Mokoko fait de faire Koloba. A côté boloko non, so a côté vrai boloko, ndenge bazo loba ko, a côté vrai boloko. Maintenant so ka yoki siko makambo bienvenue ma bilemono a lobby. A koloba te, a koloba kaka. A koloba jour ezali kaka koloba. Parce que yé pas manipuler, a manipuler ba Brice Kolela, a manipuler ba au commissariat. Donc kuna ezalaki kaka manipulation na kata manipulation. Donc, kuna ezalaka manipulation na kati ya manipulation. Bana bazo manipuler ba tata na bango. Mama kango bazo manipuler ba mibali na bango. Basi bazo manipuler ba mibali na bango. Hein? Kaka lokuta na kati ya lokuta kaka. Jusqu'à quand? Mamususu bagi awa boy kono ntumi azalaki assassin ntumi bonabwe et maintenant si ote biso na kokena na élection il faut nani te exiger
Okombi salisa bima. Il faut exiger Jean-Marie Michel Mokoko bima. Mais ceux qui bino ko ce qu'on appelle élection, ça veut dire que bango bazaki na kati ya bolo côté. Au moins que bino moko bimi na polele na poisa. Makabo bino moko bongo loba que non, biso avant tout ça là quoi que ce soit, il faut nani Jean-Marie Michel Mokoko bima. Il faut nani Okombi salisa bima. C'est comme si na kati ya ba boloko nyon surtout ezana kati ya Congo wana ezaka batu mibale muto azaka na boloko. Batu bazo mona passe na kati ya boloko kuna. Bino boso moni salete ezana kati ya boloko wana. Bo bino moyo ka atendinga balobaka wa Audrey lelo azana kati ya boloko. Maintenant kati ya boloko kuna ezana solo na solo. Boyo ka ngote. Donc bato bino moni que oyo soki bakangi bango mokile kwei ezali kaka Jean-Marie Michel Mokoko na Okombi salisa. Bongo Audrey lelo oyo azana boloko kuna. Bo bakota ka boloko to bikala kala bazaka kuna la kati ya salete kuna. Bino olobela bango te. Maintenant, les lois, c'est quoi, qui est sous l'élection? Ici, on roule, on bébat. Et moto a ça rattrapé, bino ezali nani. Maître Anissé Charles Poiti Amar. Alors que République du Congo, batika au salangote. Bo tuli, nengo ozali wana. Bozala ko tula. Nakata République ezala kate. Nakata République ezanga ba drone. Nakata République ezanga ba satellite. Bozaka nakata lo kuta. Baki numbi kya mbungu bakumo kima lisusu. Bokima lisusu. Bolibo sa politique bokima nini? Soki bato ekumo dinda bino okumo kima lisusu. Bokima te. Bozala kaka wana boza vremi bali bozala kaka wana. Lokuta na kati ya lokuta. Lokuta na kati ya lokuta. Bokoi bwanga sikoyo. Bomisa bato tongo miti poko pa na lokuta na bino. A complexé.